Merci mingi na bino nyonso bozota la biso bipai wapi bozwami au parleur et bandi mbote bobenga ba papa na ba maman bobenga bandeko na biso surtout ba maman tolinga bino ya trop bandeko na ngai tozali awa toyoka mongo ya ba maman oyo bazali juste ba instrument oyo bakoko bazali kotalisa na période oyo tozali bandeko na ngai boyoka même awa batokoleka bakopesa même l'ICC que ataki zengi ya famille a récupéré le beloro moko bope ya malamu et sauver pe libota mboka na biso tozali ko banza bino ba autorité botala ka émission oyo bino ba autorité botala ka biso na yebité na lobanini parce que peuple congolais ou etala ka émission makasi c'est chaque jour que nous tola la raté bande ko ba benga biso ba question toye ba côté mambo molimo ba grand bazolo banini ba oyo ba batama bazako lobanini. Alors bandeko lelo bola émission ne bandetina souka parce que tout ça na ba révélation oyo mususu maramso lobami lelo sur la situation ya mboka na biso ba koko bazolo banini. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça ba question te retourne un peu troyer bango émission lelo. Maman Yvette mbote na yo. Mbote ndeko mukendi. Bonne yo maman, on sait bien. Nazali malamu na ngulu tata Nzambe. Voilà, on a habité le l'autre web sabandeko nini 40e chapitre. Bon, lelo penza ndeko mukendi toyeko lobela makambo ya enseignement te. Mais toyeko pesa maloba oyo batata balobi pona tina na mboka oyo. Yango penza ememi biso na mokolo mwa lelo ya yeyenga. Poto talisa libota pe bakonzi ya mboka, ndenge tolobaki bakonzi basali na Nzambe pe biso moko bana. Nini batata balobi pona makambo nyonso oyo ezali koleka na mboka oyo. Alors de coutume ndenge to mesana toujours et c'est la moi présentation maman Yvette azali nani. Maman Yvette azali kaka mosali ya Nzambe. Maman Mayuku Ndinga Yvette kombo na ngai. Naleka kape mingi na chaîne kokabola maluba oyo nyonso batata bazali kopesa nga na bino nakanisi na suki na ngawa. Voilà. Alors merci na bandeko belé bakomela kibiso. On peut lire un peu quelques commentaires. Voilà, bonjour papa Mukindi ezanga indeko Shadrach na Mokali na Zolanda chaîne ya haut-parleur. Voilà. Merci. Il y a encore Bandeko Moebele Monsieur Soubabi, bonjour, vraiment Isa Bongo Naza na Bandounou dans les territoires de Boulungu. Merci Bandeko Bazotal Kolanda Biso. Ndeko Mswa komi vraiment maté ya Kitoko et Kotibiso Makasi depuis Kwilu Idiofa. Na Kupuku village Mwabu, nous sommes Bachilele Tala na Kassa, il y a 20 000 francs Bakoma Wana Botiabiso PK. Il y a les gens qui nous ont écrit à partir il y a Kwilu na Idiofa. Voilà, vraiment merci. C'est-à-dire que même naba fin fond message sur Kende. Les autres côtés ça la biso bien. Bonjour Bandeko Ezangai Ndeko Dorshana, merci. Bonjour pour Nabiso Bandeko ya Équateur Bolobinini. Voilà, Ndeko Msobi Ezangai Simon, mais je n'ai pas compris sa question. Ezangai Simon. Bon. Bonjour messieurs les journalistes, nous avons une émission Oyo Mama Zali Koloba Ezali à Solo. Ezali évêque Maïmon a depuis une scellée. Voilà, moi Zaki bah message ça c'est belé vraiment. On a Zwaki ya bandeko message direct. J'avais souhaité un peu trop solo. On sans compter bandeko tout bazana diaspora pour ne parler que bandeko d'abord au bazota la biso dans la province. Vraiment c'est un message fort. Maman Yvette le banini ba koko bazar aussi ba oya bango parce que c'est simple, c'est calme mais ça touche. Batata baye penza pona kozongisa biso na nzela. Baye ko tendre biso loboko. Tata Nzambe azalaka dictateur te. Ye apesaka loboko oya ndimi ndasali nini.
akobenda ye epai na ye oyo aboyi ezaka likambo na ye moko ye akoyeba. Donc mpona koloba boye maloba oyo tozwa yango mpena na liseki te. Ngai nalobaka toujours natindaka te bato bandima ngai. Soki ondimi yo soki mpo ondimi te yo kaka me ngai nakokisi mosala oyo bapesi ngai nasala. Mais topesaka toujours toli. Alobi maloba na ye totala yango na makambo ezali komonana na nature. Soki ozali na kelasi ozotanga na moninga ozali kosala exercice moninga yeli yo formule oyo yo oyebi te tosalaka nini na bomoto boye totunaka tosala ba recherche po toyeba maloba formule oyo azwi ewuti wapi. Sikoyo na makambo ya tata nzambe mpona nini te tosalaka yango. Mais balobi na makambo ya tata nzambe recherche ezalaka apa na ye moko na nzela ya molimo na ye abituna bakoyanola yo okotuna tata eske makambo eza ya solo to te. Tata soki otuni mpenza na motema na yo mobimba akopesa yo eyano ekosunga yo. Sikoyo na otuna te nani akoperdre. Soki otuni bapesi yo eyano babe eza bongo oprofite. Mais soki balobi na yo eza bongo yo boyi nani akoperdre ezaka yo moko. Ndenge nalobaki na ebandeli ngai soki na komiti na so parce que likambo nyonso nazali kotuna na ndimaka likambo pamba te nde tata pe basepelaki batelemisa ngai na koloba maloba oyo. Voilà. Alors tout d'abord cette image esalemi na mboka na biso mapata epesi couleur to pe forme peut-être ba misu ba cheki kate bato misu bazokata ke mbula to pe mvula ndenge bandeko misu balobaka mais pesi forme oyo bazaki bainitie bakangi bafoto mama Yvette forme ya lisu kolela ou bien forme ya lisu oyo ezali kotala Congo manyola biso nano mwa moke na ndenge na molimo image oyo ekoloba nini mama Yvette na bakongomani nyonso esalemi ndenge nini oyo anola biso. Matondo mingi ndeko mukendi yambo na bana nanu koloba olimbisi eza na papa moko mpona kodecevoir ye te namonaki na bamessage atunaki eske na bakoko na biso mpe kombo ya Yvette. Mais lelo mpenza bolimbisi ntango akoyanola ye ezali te mais toyambaki motuna tokososolisa yango tokososola mpo bato basosola bamisu ezosala bango bien te tobengaka mama Mayuku ngapenalinga mingi babenganga Mayuku mais esalami ke na moment bapapa kimbango babengaka bango basimono bamama kipavita babeatrice non mais tokososola mpona nini esalemaka bongo mpo bato basosola mingi tomela badiscussion moko ezala nango kutu ezanga nango nzela mpona makambo ya bakombo wana mais lelo te mpo ntango eza moke. Mais mpona elembo wana yambo na banda nani kotali kotosolisa elembo wana elakisi nini nalingi na banda na ebandeli natalisa maloba oyo batata baye bango moko bapesaki yambo esalema dimanche wana deja bapesaki message ke ekosalema na katikati ya semaine bapesaki mpe na ngonga mpe ekokisamaki mpe dimanche ya lelo bapesi explication na yango elakisaki nini. Mais tokosepela mingi tobanda nanu na message po ezoconcerne mboka ezoconcerne biso yango mpe na kati boye nde tokoyeba kopesa oyo mayeba yango basosolisi. Donc nakotanga bamessage yango oyo ndenge bapeseli yango mpo nalekasa maloba te nazangisa mpe te. Donc soki bokopesa papa mokenda kopesa nga ntango nakoki kotanga message yango oyo ebimaki dimanche elekaki na oyo ya mokolo lelo. Mais to commenter moi moke image yango bandeko bazotala non il y a pas un petit commentaire comme ça tous côté à exposer image wana tomoni lisu dessiné na likolo pe etangisi mai ya misu soki botali malamu ofongoli miso komona lisu ezali kotangisa mai de kati na botangi nde tokotalisa oyo batata basosolisi biso na biso mpe tokanisaki tozalaki na makanisi na biso me baye kososolisa lelo nini yango elakisaki. Voilà.
Non, linga totanga yango. Totanga. Comme ça, tout le puis mitune ko yana sima. Moi linga la pesa otanga passe hein, beaucoup supporter nga mamuke. Ouais. Mokole yengelekaki na makambo ezali ko salema, maluba ya batate ezali boye. Balobi boye. Elembo oyo bokomona na mbala oyo bato bakokufa ya ebele koleka. Maloba oyo ezali tata na biso Kinkita oyo atika biso na mobu ya 2017 azongisa deja molimo na yepa ya tata yende ayaki kotala bana pe apesi maloba oyo. Donc ezali monoko ya ngai kasi maloba ya ngai te. Nalobi pona nini bazolela bazosenga balobi na ngai bazobondela nzambe nini bato kati na bango mabe bazokosa kolela bango baza na nsima ya makila ezosopana. Balobi eza bongo na tuni tokosala nini pona kolongola. Balobi na ngai ekolongwa te. Mboka oyo ekokabwana na biteni na biteni soki bokebi te. Mboka oyo ekokabwana na biteni na biteni soki bokebi te. Ngonga yango ekoki. Bokosala nyonso bokokoka lisusu kokangisa yango te. Balobi na ngai tala ngambu wana lisusu bato balingi batomboki bakoluka kokata eteni wana batambwisa yango lolenge bango balingi. Bongo wana bokonzi ya nkumu na bango ekokweya po ye asali te oyo balobaki na ye asala. Oyo ekomami elongwaka te. Ekotikala boye. Lolenge bakomaki pona kolongola nani ya kolongola. Bozosenga kimia ekota na nzela ya nani. Bobanga te. Bokende boloba na bango. Kimia ekokota te. Kala te pasi elingi bakisama pe kala te. Baye ya mutu makasi bakokima. Bazali kotia mutu makasi bakokima. Soki batuni bino pona nini? Boloba na bango. Bonyokoli bana ya tata. Bosali te oyo ezalaki posa na bango. Baleli na lolenge ya mabe penza nde tata asepeli kozwa mokano ya kokweisa bokonzi na bango. Moyindo azoboma ndeko na ye Moyindo. Asali yo nini? Ndeko na yo asali yo nini? Soki bakim bango te balobi na ngai ekotika la bongo. Soki bino pe bosali makasi te botuna tata pona nini bolongola oyo bolongola elembo wana ekokokisama. Ata basali ya mboka na bino bagangi lokuta poso oyo ekosila te kimia ekokota lokuta. Ata balobi bazobondela bazokomi lalisa na mabele ya lokuta. Matoi ya tata ekangami. Tata apesi mokongo po bino pe bopesi ye mokongo. Soki bokozonga na se ya makolo ya tata na lombango te. Bayembaki nzembo nzembo wana na kati nango balinga ba Kongo esi eningani. Soki bokotelema te
bokokoka lisusu kozongisa yango te. Soki bokosala makasi te esili. Bolanda bokengela likolo. Ebandi mokolo ya lelo wana bazolobela dimanche wana elekaki. Lobi wana, lobi kuna. Botala likolo ndenge ekosala. Ekosalema na nsima ya ngonga ya misato ya moi. Ngonga ya misatu ya moi pe esalemaki bongo na 15h08. Signe wana ebimaki. Oya lisu. Oya lisu. Esalamaki jeudi. Po babaki ekosalema mukolo ya mine na ngonga ya sima ya misato ya sima ya moi. Donc ngonga ya misato ya sima ya midi tangu moi ebima. Wana ezali langage prophétique. Soki bokofongola motema na bino te etali bino. Soki bokozala na bomoko te etali bino. Bofongola misu. Mboka oyo soki bino bogangi te nde topesi fongola. Soki bogangi tokopesa fongola. Bofongola po mabele oyo elonga eza na maboko ya batata na biso. Soki tokoganga te tobelela bango. Eloko moko ya malonge kosalema te. Soki bozongi te eloko moko ya malonge kosalema te. Boye penza tata atunaki ye, atuni balobi na ngai omoni moto wana zwa ye, omoni wana zwa ye, wana kuna pe zwa ye. Sangisa bango bazala zomi. Po atunaki esengeli tosala nini pona kosilisa makambo oyo. Nde babandaki kolakisa ye bato zomi. Azwa bango bango nde tata atelemisi po babunda pona mabele oyo. Mais bapesi bakombo na bango te, bango mo nde bayebi yango. Bango bakokende kobunda. Zwa lisusu wana. Bato yango bazali zomi oyo basi baponami po batelema babunda basilisa bitumba oyo. Nde boye ye atuni natinda bango bakende kobunda na kotinda ndenge nini. Bango moko bazondima te. Bato yango bango mo bayebi bango biso toyebi bango te. Bazoboya maloba oyo eza kobima. Tokotika bango bakoma tina suka. Soki bakomi na suka nde biso tokozwa décision. Bapesi ngai kaka bato zomi bakobunda pe kimia ekokota. Bokomisa maloba oyo. Soki bokomisi te makile ya bato na mitu na bino. Maloba oyo ekoma epai ya bakonzi ya mboka. Bazonga na lombangu kolela. Soki te kala mingi te mikolo ekomi ya kotanga po tata se apesi mokongo. Bazonga balela. Tato akeli likolo na se. Oyo asalaki na batata pe na bakoko na biso oyo asalelaki tata kimbangu yaya kipavita tata kinkita pe baoyo nyonso batelemaki mpona mabele oyo makila na bango etangaki. Bakende kolela batuna tata lakisa biso nani aza na fongola. Po ebele ya bato bazali koloba biso toza na fongola. Me fongola wana batata bango momo bayebi nani aza nango. Neye mokonzi akende kolela aluka tata yebisa ye nani akokende pa ya nani po kende kobete ekuke na esika oyo esengeli te. Po tango etikali muke tata sa pesi mboka oyo mokongo. Bolimbisi toko continuer mukie. Makambo eza somo maman
ezali penza Mayuko. pasi mingi me bato bazomona lokola liseki me ezali liseki te soki tokokeba te mais bango bazoloba baza clair bazobomba eloko te apparemment babombi eloko te balobi soki libota oyo ekozonga te mpo mabele oyo ezali ya bango makila na bango etangaki mpo na biso tata atelemisaki bango bango nde bazali nzela bango nde bazali na nyonso soki tokotia moto makasi tokobondela tokoganga mingongo ekomata te ata bomoni bato bakei babaluki na mabele mingongo ekomata te mabele oyo eza ya bango fongola eza na maboko na bango soki tokotia mitu makasi lolenge na ntango ya noa atelemi alobi bokota na bwato bato batie tembe batioli ye mpe baseki ye tokolela ndenge balelaka tata noa yaka kofongolela biso ekuke eza liseki te ezosala pasi soki ozomona te eza pasi me biso ezosala biso pasi me balobi ata boleli ata bino bobengi tokoyoka bino te toboyi toleli baboyi soki bakonzi bakozonga te basali ya nzambe bakolakisa bana ya tata nzela ya solo te ekozala pasi ekozala penza pasi balobi baliaka mbongo ya makila te yango ebomi basali ya nzambe na mboka oyo baye kotala yo na mokonzi oyo maboko na ye esimbi mbongo ya makila soki olie yango kaka yeba okabwani na tata mongongo na yo ekomata lisusu te mpe tata akoyoka yo lisusu te yango omoni ebele bakoti na baerreur mpona toluli mokili toluli biloko ya mokili lisusu esika ezowuta mwe oyeba eza te elembo na yo tata atiaki kati na yo obungisi yango mingi babungisi yango bakanisi tata aza kaka molimo ya tata eza kati na bango nzoka nde esi ebima yango wana esengeli kozonga na esika olobela moto mabe aza kosala obombi ye osakoli ya lokuta tata alobi bongo te yo olobi eza bongo bato bazokufa bazokosa bolobi basambelaka wapi eyano bozwi mpo moto nyonso azolela baye bazokufa bandeko na bino baye bazonyokwama bandeko na bino mbala boni bakoti mabondeli bakoti babimi bazongi babimi toza wapi muke etikali mikolo ebele eleki tolobaki na bino mboka oyo suka na yango ekokabwa na biteni soki tozongi ekokokisa mvula zomi wuta tolobaka boyokaki kasi botiaki na misala te boyokaki botunaki te nini tokoki kosala boyokaki bomilengelaki te tata atikaka ntango mpo na moto amibongisama soki ntango wana eleki akangi esili bobosani mabele oyo eza ya biso kipwanza bozwaki biso nde topesaki yango bobosani kimia boza na yango biso nde tobundaki boloba na bango ekosimba te nzela eza kaka moko solution eza kaka moko tozonga na se ya makolo na bango mpe bakonzi bazonga na se ya makolo ya batata bayeba baluka bamela mabele na bango bongo nde bakokoka kotambusa mboko ni na pouvoir ni na opposition mutu akoloba teke ngai na kotelema na mema mboka Kongo ezali mboka ya bilaka mboka ya tata ezali pasi moko te akotelema ezala na pouvoir ezala na opposition soki tokozongisa mboka oyo na mboko ya batata pe ya bakoko na biso te wana penza boloba na bango ekosimba te na peuple na bakonzi na basali ya nzambe recréation ese wumeli ngonga ya suka elingi esone
tobaki na bino soki mkolo mosala abandi koya kosala rappel à l'ordre seka alingi nini mosala na esala nini ezonga na nzela yango ezali posa ya tata soki bakoyoka po ntango ekokokisama pasi ekoya makasi makila ekotanga mboka oyo ekokabwana na biteni ebele bato na bato bakoluka bazwa ya bango wana pasi ekokota oyo bakozala na solo ya batata na nzoto na bango te bakonyokwama oyo batata bayebi bango te bakonyokwama po tata nde atelemisaki bango apesaki bango bokonzi na libota oyo tozali bayindo po esengeli Kongo etelema po na nsima na ye nde Afrika mobimba ekotombwama pe kontina oyo ekokoma kontina ya lokumu tata alingi asunga biso tozali koboya bana Israel tolobaka libota ya Nzambe atikaka bango te ntango batosaka te bongo biso toza banani biso nde toza spécial bato baza kokosana me kala mingi te boyebisa bakonzi na bino kala mingi te soki bakozonga te ekozala pasi me pasi mpo biso mpe tozali bana tokonyokwama yango esengeli tolela na se lolenge tobelelaka bana ya Israele bazali kolala na mabele me tobelela Nzambe nini oyo tokobelela kaka oyo asalaki na batata na bakoko na biso akeli likolo na se Nzambe oyo atambwisaki tata Kimbangu yaya nkipa vita tata Kinkita mpe oyo nyonso ye atelemisaki mpo na biso yango wana maloba bande question mo jouer la ngai mama mayuku na sur ici pour tena tuna mo motuna moko yelinga ya vite fait kiko tuna sima to ko expliquer elembo wana batata sikoyo bakoko na biso na molimo. Est-ce que bazaki informé te que mokonzi mboka sangana kana ba pasteur ba memara na église a pesa mboka na maboko ya Nzambe bango bazara informé nango te Nzambe nini apesa ki po tata la bonne foi ya mutu po to expliquer ngo malamu atala ka disposition à cœur opesi mboka na maboko ya tata est-ce que otiki ya tambusa yo otiki ya tambusa yo po balobi tolobaka te aye kobeta na porte afongoli akoti vanda me yesu kofa banda kotambusa bomoi na yo te soko okomi kotambusa yango yo moko molimo azalaka nini atiki yo eya mibale apesaki yango epai ya nani epai ya nani po mabota na mabota bazalaka na mokengeli na bango yango na sengeli basala Nzambe tolobela bana vérité tokosa te ntango ya lokuta ese esili toloba bosembo mpe vérité même na kati ya Biblia oyo bato batangaka ekomama soki otangi balobi gardien d'Israël mabota na mabota bazalaka na gardien na bango ya biso mpe azali wamba Congo yende azali gardien ya peuple moyindo bongo biso tobela apesaki mboka na nani makambo oyo ezosala motu pasi mama efete ngai ezosala motu pasi eza pasi mais soki bato baboyi na bon mais toloba boye en Égypte tomonaki na salon histoire na ndenge ya Bible parce que bato ba comprendre facilement malgré bitumba mais Nzambe apesengaki apate na bana oyo ye basala te loko moko boye oyo ekoki koyede bango épargner bango na danger bon ndenge Congo ezali boye yes baye o wana mingi bazolanda biso bagarda tradition na biso bagarda alliance na Nzambe ya bakoko na biso bango batepate excusez batepate bagarda bana bakoko ya solo bazali o bango e mate kita bo finga bango na ba famille bo finga bango bipai na bipai bango bagarda na bango bandima azanga azala nango bandima ko garder honneur peut ko se mettre
na position moko ezali malamu envers ba ancêtre na biso pona bango. Est-ce que bakoko ba prévoir eloko moko te pona bango nini bakoki kosala parce que na lisolo la Bible tomona que ba pakola ta mo eloko moko te na ba portail na bango tel se biso non. Est-ce que eloko wana ezali to ezate tolobaki yango awa nauti koloba awa ba oyo bakozala na solo ya batata na nzoto na bango mabe ekozwa bango ti me ba oyo bafingaka bango ba oyo bawanganaka bango nde bilelo ekozala ndenge moko tata alobaki na bana Israel botia elembo ya makila po ntango epe ange ya destruction boleka akota na bandako na bino te. Yango mpe tolobi baoyo bakozala na solo ya batata bakozala épargne po pasi oyo ekozala kaka na biso na Kongo awa te. Na bandeko nyonso bopanzana tokokota na bowumbu tokozonga lisusu na bowumbu ebo bandeko na diaspora biso nyonso tokozonga na bowumbu po tokokoma peuple moko sans valeur. Soki batangaka Biblia malamu après bowumbu ya Egypte Israël azongaka su na bowumbu ya baromain. Yango wana tata kitindaka kolo Yesu akende kobimisa bango na bowumbu ya baromain. Mission ya kolo Yesu yango wana yango azalaki kila azalaki koloba batindi ngai mpo na mokili te mobimba te batindi nga kaka pa ya brebis égaré ya Israël po ezalaki mission oyo tata atindaki ye po bazongaka lisusu na esclavagisme ya baromain banyokwamaki balelaki mpe esalaki bambula ebele koto na koto tata azalaki susu koloba te abalolaki mokongo na ye na peuple ya Israël nde bagangaki baleli nde tata alobi nani na kotinda nde batelemisaki kolo Yesu akendaki po abimisa bango na bowumbu ya baromain. Esengelaki akufela na lolenge wana akufelaki tata na biso kimbangu mpe batindaki aya kobimisa peuple moyindo na bowumbu oyo tozalaki na yango ya bakolonisateur na biso. Esengelaki mpe liwa na ye ezala lolenge elekelaki ye kuta nyokwamaki 30 ans na prison. Bazali kobeta ye mikolo nyonso fimbu 120 fouet so babeti moko mibale bango bakonta yango 1 donc neti 240 soki basisi mpe bake kotise na acide bongo mutu abongo soki bofingi bilakeli mabe ekolanda bino te. Mboka oyo tango molai na bilakeli mabe tozaka modi po tofingi batata na biso tobengi bango bandoki miyibi boni tokozala na bilaka ya malamu bakosa biso bakosa te tango ya lokute esili sikoyo ekomi tango ya bosolo mpe ya kosembola makambo po ete libota ya tata esosola. Balobi tokomi baantékrist problème eza te me tokotala banani baza kobelela nzambe oyo akeli likolo na se. Tata akokabola mbuma na matiti tokotala banani baza kobelela nzambe ya solo. Est-ce qu'on peut dire cette situation de l'eau laxi biso que ils ont mais biso n'apprend vraiment il y a qu'à comprendre parce que tant que moment on a un peu marambo ya l'église le lenge ba pasteur to pe bande comme ça ba combien peu ko wole là comment est-ce que ba koki ko kota na marambo itali que ba on peut ba consulter ba on peut ba ça boye. Cependant que il y a un moment où tout le monde a que ba belela nzambe tout le monde a changé mais ça là mais ba to bazor viser juste intérêt moroboé. Mais est-ce que il y a une occasion ti maman Mayuku il y a peuple congolais que tout courasco comprendre que c'était juste une manipulation et là peuple yemoko sengela se prendre en charge. Peuple yemoko azali maître na yemoko e komi tango yemoko asosola nani azoloba vérité nani azoloba lokuta biso to forcer mutu te. To forcer mutu te. Ngai nazoloba boye na wuti pe kuna nazala ipe koteya. Pe nazala ipe kondima te neti ngaku nazala vraiment têtu. Nazala ikutu kondima te. Mais balobi yanke ezalaka ye moko. Yanke azaka tata ye moko. Soki botie mutu yanke aba yanke ezaye.
tozotala na situation oyo soki tokozonga na nzela ya batata te eloko moko ekobima te tokobelela tokenda ata stade yango ata lelo mokolo nini le 16 ti décembre ata tokogene tolali kuna soki tokoleka na nzela ya bao baza na fongola te eloko te tata asa apesi mokongo asa apesi mokongo donc tosali mabe mingi de grâce totikali nango kaka na lombangu balobi pe awa eza na message bokima mbangu soki te yango mokonzi ya mboka esengeli amikitisa akota na chambre na ye abondela tata alela senga mawa na ye pe aloba na tata alakisa ye esika nini akokende kozwa fongola ayoka batu te me ayoka oyo tata akoloba baolakisa ye tata aza na lolenge ebele ayanolaka po mwana soki azali abi mwana nyonso asengaka likambo ya malamu ye apesaka ye akotika te abunga soki mpenza na kati ya motema na ye mpenza afongoli adispose cœur na ye bakolakisa ye esika nini akozwa fongola ayoka batu te tata nano apesi fongola na moto te nano apesi fongola na moto te bakosa ye te toza na fongola fongola eza nanu na maboko na ye moko ye abelela tata akolakisa ye nani oyo akopesa fongola mpo fongola eza nanu pa ya tata ye moko mpona kofongola mabele oyo moto aza na yango aza te Mama Eve. Donc charge nyonso ezali kozongela epai ya mokonzi ya mboka eza ye tomona yango espoir nyonso ya peuple eza epai na ye eza sikoyo ye tomona yango meme na tomona na bible kuna mokonzi ntango amoni alobi akati mibeko alobi bobondela nzambe oyo bana Israele bazali kobondela mpo na nini apesi mibeko apesi nzela azali mokonzi no biso tozali bana ye azali tata tata nde mutu abombaka bana tata nde mutu aprotegeaka bana tata nde mutu alukaka solution mpona bana soki baza na nzala akoluka nasala nini okoluka yango mpo bapaya mopaya loba soki tata mutu atindi yo alobi kende kokutana na bango me soki tata atindi yo te eza kaka mpamba mpamba solution ya mboka oyo eza kaka na mabele oyo ya biso eza libanda te baluka yango libanda te eza na mabele oyo moto aza na oyo bakopesa fongola azali mena na simbi yango te me bakonzi bazobanza peta mosusu esengeli bakendaka bipai na bipai ba Nations Unies na bapays mosusu bapuissance mosusu mpona baloba mabele oyo mpona kozwa fongola yo koki kokende pa ya mutu eske oyebi kati ya motema mutu wana azokanisa mpo na yo me molimo asondaka soki otuni tata nde akoyebisa yo kokende te tala akolakisa yo tala makambo ezosalema makambo nyonso ezoleka na mabele oyo batata bazali baza koloba na biso tala ezali boye ekomi boye botala boye bapesi mpe message mpe bazopesa bazoloba eyeli ezosalema mpe bongo bale eza na ka na ye moko akota na chambre na ye totindi ye pa mutu te na motema mobimba tata atalaka mabe ya mutu te me atalaka motema oyo edispose na bosolo mpo ye asondaka cœur akoyeba soki oye na solo to na lokuta soki oye mpenza na motema mobimba akolakisa yo mais soki oye kaka mpo na mascarade okozala mpe debale ntango mpenza epusana etikali kaka mokie soki tokebi te mboka oyo ezokabwa na biteni na biteni toza baextra te tata alingaka abi oyo alingi nga atosa maloba na ngai oyo alingi ye atosa maloba na ye oyo akotosa te aza na mbano na ye juge ezalaka ye moko biso toza bajuge te
Voilà, merci Mingi. Merci Mingi. N'habite exposé, nous sommes continuer au temps des alliés. Donc, on a ko sosolisa lolenge batata balobi elembo to monaki. Yango tozo senga penza tozo beta sete makambo eza liseki te basakanaka na tata te azali solo pe solo na ye ekotikala kaka solo ekobongona te ekobongona pe lokuta mokolo moko te esengeli toloba solo basali na nzambe tolakisa bana ya maloba ya tata oyo ezali solo batata balobi boye batuni eske bomonaki elembo po esengelaki mokolo ya misato likolo ekoma rouge mapata etela ezalaki elembo ya makila bato balingai bakufa ebele koleka tobiki me mbula moko esalaki lokola kobeta yango nde eyaki kosokola makila wana nyonso me tata aye kotalisa elembo na mokolo elandaki elembo wana elakisaki nini tomonaki lisu ezali kotangisa mai nayebi te soki akoki kotia yango lisusu balobi elembo ya pasi ya kolela oyo tata abimisi na miso ya baoyo ya ye mpo bomona lolenge nini ezali kosala baye basali eloko te bazali konyokwama baye basali eloko te bazali kokufa makila ya bato oyo bayebi eloko te ezali kosopana mpe ezali kotanga kasi na nsima na yango bango moko batuni totuni nini elingi esalema balobi bino bopona nini esalema tolobi tokokatela bato etumbu te botangaka botala pe mikolo balobi na ngai boye yoka ngai nalobi nazoyoka pesa biso mikolo nzete moko ya monene ekokatana mpe ekokweya natuni ya ngambo nini balobi na ngai ya ngambo oyo yo okosepela ekweya yango ekokweya nalobi ngai makila ya moto mwaye na simba eza te ngai mwaye na boma eza te balobi na ngai boye bimisa kaka maloba yango ekokokisama na bandeli kotuna soki tobimisi maloba nzete moko ekweyi nani akondima maloba wana ewutaki epai na yo omoni bayebi biso toza bato ya tembe mutu nyonso akoprofite na situation yango ngai balobi mbala oyo te nani akondima maloba wana yango ewuti epai na yo nalobi yambo tobimisa maloba esengeli bakoma nanu na suka basimba mitu soki basimbi mitu te maloba na biso moyebima eza te tozotala balobi lokola oboyi koloba balobi na ngai kasi olingi kolukela bango baproblème nakolukela bino problème te ata bokoti mabondeli toboyi ata boleli bomikati bilamba toboyi batata balobi bakoyoka lisusu te ndenge kaka tozobanda lobi ti tokoma mokolo ya eyenga nakokontinue te nasuki kaka wana mboka oyo ekokabwa na biteni na biteni. Donc il est temps. Donc c'est donc ils ont moment tout bien raté. Tout ça la ambiance té. Si ekokota na mboka makasi bato nyonso bakoko déclarer biso tozwa ndambu na biso pe tozwa côté na biso pe po clair ekozala lisusu te
passe ekokota, trouble, tribulation ekokota. Mais nani akotelema akangisa lisusu mboka yango? Nani? Tango nini ekozwa? Bale zanaka. Na biso moko. Biso moko. Ah, lokola toboyaki bakoko kande matima kasi boye mayuku. Bakolakisa ete mabele oyo ezali ya bango. Basalaki eloko te. Donc juste kaka pona ndenge toluba tofingaka na ba église to kati ba lien to zo ba mboka oyo eza nango donc to komisa ngo ya ba juif to komisa ba peuple mususu to zo dénigrer nyonso ya ba étranger to mona rande malamu to zali komi lingate dans ba conséquences ya mambango comme écouter les biso cher boy. Bani bazo belela nzambe ya solo. Tango ekoki tata okokabola matiti na mbuma. Pe basengi batata nyonso bakondanaka bango na période ya tata Kimbangu. Papa Kimbangu était acquitté. Papa Kimbangu azalaka acquitté. Bango ti lelo tâche wana ekanga bango. Po bakataka jugement na bango te. Basalaka eloko te, bazali ba innocent. Elemo baza na pré basala susu ya mingi, mais tâche wana ekangi bato ebele. Basengi na bakonzi ba akite bango. Ba longola etumbu wana ekangaki bango. Po likambo nyonso soki ekangami na se sengeli toyebaka osali yo balobi soko échapper na justice ya mokili ya tata nzambe oko échapper te. Nyonso tosalaka elandaka biso bisika tokendaka. Tokanisi obomi bato. Olembongo na makila ya bato. Okokende kosambaka. Soko échapper na justice ya mokili ya tata oko échapper te. Loba soko zaki innocent. Mais soko zaki innocent. Yango esengaka soki okufi na condamnation, il faut ko longola yango. Basengi bakonzi, lolenge bosalaki pona papa Kimbangu bosala pe pona bango. Po ebele bazalaka na ye tango bakangaka bango mingi bakendaka na bamboka mususu. Bakuna bakendaka kokufa, bakataka makambo na bango te. Batelemi pona kobunda bazana biso na mabele oyo nga nazokamwa ndenge nini bato ya molimo bayebi esika batata bavandi te. Bavandi na mabele oyo tozana bango. Tozana bango. Soki toza bato ya molimo toluka esika nini bango bavandi. Bazana mabele na biso bakitaki. Yango moni bazosala bisika nyonso bazokende Afrique mobimba. Bomona teke milimo etomboki. Bato babimi bazoloba ebele. Yango yo oyo batelemisi po loba kobakisa te kolongola te. Kosalela sentiment te. Lobaka solo oyo tata alobi. Koluka ko profiter te. Po yo bakisa oya yo to pe yo longola. Po baza komona. Balobi pe bango nyonso te, ba mususu bango batindi na bango te. Yango esengeli kotuna ka formule bapesa biso. Tuna ekopesa melayo. Mama Yvette azoloba. Na lobi te ondimanga. Kota na chambre tuna tata. Est-ce que oyebi ye? Yenda koyebisa yo na yebi ye te, to na yebi ye. Voilà. Merci beaucoup to komina souke émission na biso. Ingénieur Ngelesi accompagné Kibiso, ensemble l'ingénieur Isha. Merci Nabino pour la confiance et la fidélité. Ah, mama Mayuku, maram et booking je manque même quoi dire en étant Congomani parce que na minute oyo na oyo on parle Congo makila eza koganga na kati na biso nyonso. Quand on est agressé, les seigneurs tout réagir et na koyo kama oyo na milimo ndenge eza kobimela. Je pense que bakonzi mboka responsabilité ya population to pe ya makambo nyonso ezali ko revenir et pas na bino. Biso quatrième pouvoir presque social mosala na biso to relayer toza robanja que na minute oyo population ezali ko sela sebino pour la solution. Mama Mayuku liloba suka message ezali so pe lo lenge nini bandeko bakoki ko intégrer groupe WhatsApp au PC. Message suka to koloba kaka boy. Ba nyonso ba yoki maloba oyo.
soki mpenza tozali na mawa ya bandeko na biso ya solo po balobi ya mingi baza kolela me ya lokuta soki mpenza ezali ya solo ozalaka na mokonzi moko pembeni na yo kende koyebisa ye yebisa basali na nzambe bobombela basali na bino te boyebisa bango tata ase abaloli mokongo bakita balela batuna tata posa na ye ezali nini papa mokeni mo ndenge aza boye nasi na siliki meme ateya na oleka su te po tozopesa mateya na bato yango balingi na bango oloba te bosiko tooleka po wana meme na whatsapp wana nalingi su te bato bazo comprendre te mais bon te bazo comprendre ouais. Mais non, il y a quand même bateau bako comprendre toujours. Il y a un moment aussi, il y a un moment aussi maman Mayuku endurcissement ya mutema pe de fois ça la ration mutakomi na suka net mutema ne ko masuma kasi susu libanga te kosaka neleki mingi bafingi batata na biso mingi basalaki eloko te et pourtant basopi makila mpona biso eloko tobakaka baoyo bandimi bazala na esengo mpo solo ya batata ekangi bango me baoyo baboyi koyoka tokoyembaka mokolo wana zibudila nzoya kote yaya nowe yaya ekozala ja no azwi masuwa na asali nini benda tozonga nzela ya tata toluka tata na motema na biso mobimba totia tembe te tina kobeta tembe eza tabi oyo alingi nga tosa maloba na ngai yango kaka toli tokopesa mpo kala mingi te kokokisama tomikumisaka oyo tosambelaka tosi tokoti bambondeli combien de fois tobimi tokoti réponse ezaka nani akoganga tata yoka ye mpo na mabele oyo maloba suka ya mama. Merci, je crois que maman Mayuku ko lembate parce que bango pe bazalaka kanda ba papa pe bango na ko expliquer bango na expliquer bango na pe explication ba so ki bazongi si ba charge na mutu na yo wala pénition yo koma so makasi donc tozo lembate yo bozo bona ndenge tout ça donc moi ya ko lemba et ça tant que la vie continue toza toujours wana. Merci na bino nyonso bolanda kibiso ba numéro ezali affiché pour na ba commentaire na bino bolanda biso pe na ba plateforme na biso na YouTube à part ba batala biso na télévision bo s'abonner massivement et bo partager bo commenter bo soutenir biso le lenge nyonso koki kozala possible. Quant à moi nazo kopesa mbote na mama na nosoki mbote na Neli Mokela mbote na mama Bibi Cheuno mbote na papa Enzo mbote na papa Konde mbote na kokoko le fungula le Saint-Esprit et puis mbote na papa Mabiala elongo na bandeko nyonso ya mon Christ bazali côté la biso mbote na la famille qui quitte nyonso mbote na bino nyonso bandeko bazote la biso ya vuva mbote na bandeko bazote la biso ya kimbangiste mbote na bandeko na catholique mbote ba protestant mbote ba musulman kongomani e ngonga oyo tokomi na table tokomi ko talana na face et makile komi ko ganga tokomo comprendre que tolata ika ba vareza pamba makile na kati na biso ezali ya Congo. À plus.